nalati denilesi. Naloti denilesi, wana aza na zemi bandi ko compliqué. Aza na zemi bandi ko compliqué. Est-ce que bozola nanga bien? Ceux qui voient nanga eza bien, bobi voient eza bientôt continue. Voilà. Akomio nalali naloti denilesi. Nalali naloti Kofi Olomide. Mobala tunya alobi yo na Kofi boza na problème nini. Oh te ezaka noka ba polémique moko boye mike makambo ya mama Ami. Makambo ya mama Ami tango elekaka wana eleka nango déjà bona. Akomi soka lali na butu akobanda koganga ye moko. Mobali alobi te o eza susu makambo ya normalité. Nde mobali amemaka ye na ba prophète. Amemaka ye na ba prophète ya église na bango. Pona kokende ko expliquer problème nini ezali ko déranger Rafine. Wana Rafine akomi na bazemi ya ba 8 mois ezokende ba 9 mois alalaka te. Soka kangi misu o namoni denilesi. Soka kangi misu o namoni Fere. Soka kangi misu o namoni Kofi Olomide. Ndemo famille mobali o na betela bino ya Mimi, c'est la petite sœur ya Mimi ko silikate. Rafine pesa kufi na ye. Ko silikate pona kangi kombo na me bana batika lipe ba Ophélie. Na supprimer émission na zongisi yango po les concernants za lisusu na bomo ite. Nde famille ya mobali baye kozwa Rafi ba memi ye na basali ya Nzambe na église mobali azaki kokende na ba famille na nde ba mema Rafi. Ote Rafine akendeki koloba abandi koloba ke non soka lali amonaka denilesi soka lali azomona Kofi azomona Fere. Nde sikoyo soki pe sango mutu ango soki pe aza prophète soki pe aza bato basopela bato bamai nde mutu wana ayebisaki alobi non avant tosambela yo fo okende kosenga denilesi pardon osenga Kofi pardon atuni yo na Fere bozaki na problème ote tozaki na problème te siko yo na denilesi bowelaki nini. Oh eloko te ezaka ba makambo na biso ya ba réseaux sociaux. Yo na Kofi Olomide bowela nini abandi ko expliquer makambo soki ya mama Ami biloko bongo. Nde prophète wana bisa lobi Bonjour la famille, Mama Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Mama Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko na matonge na Iribu A37 benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Mama Bijou lobi et pas la biso tozala toujours plein appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour so ko futa na Europe ko futa na euro so ko futa na Congo ko futa na dollar. Mama Bijou lobi o ya $15 wana so ko yeko umela à partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Mama Bijou. Mama Bijou lobi. Merci d'avoir vous pesa na confiance vous ala kaka toujours là pour la repesa ba numéro à téléphone ngepa ya batu. Mama Bijou lobi balobi union fait la force. Aka batu bauta ba poto blog dok ezawa. Tuzana yonso bala bido sepela kala matonge. Hôtel Mama Bijou sepela Mama Bijou tana baide ya malamu tosa makambo kitoko batamina bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazala te tosa kimia wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika detika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Mama Bijou atiki biso te ate sous boutique ate boutique nyonso komuka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo okolala kitoko muka eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayonse pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou bayo. Bonjour la famille.
Mama Bijou na eko présenter bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Mama Bijou alobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebu. Botala appartement la biso ndenge ekomi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou alobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou alobi kokende na o musika te contactenga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Mama Bijou alobi bozala toujours branché. Bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places. La place na biso ezalaka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati. Yango wana Mama Bijou alobi soko lingo kende congé benganga rapide pour la osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Hôtel ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement la biso eza propre makasi. Mama Bijou alobi balali. Merci na muto surtout pesanga confiance. Merci na bande compte surtout ba kosala séjour. Nazo bengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Mama Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mukie. So on ça ba long séjour à partir de 3 mois. Mama Bijou le dit $30 ya pamba. So on ça ba séjour moko ya mukie to ozwango na $40. Appartement la biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba. Malili lokola chambre froide. Ozala toujours branché, bo s'abonner massivement la vidéo TV, bo kozala jamais d'ici. Ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko. Mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur, ezobimisa solo ya kitoko. Babone na nga nyonso batu nyonso tu bopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso. Mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre, tozokota na cuisine pona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko
bozomona bamir, bozomona ndenge tokomisi yango, botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko, mama Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, otali, bomoni, ndenge appartement ekomi kitoko balobi, te video TV nde makambo, nde mosala, balobi zanga na yo nyonso, zala na mwa makuta, pona osala boye, il faut mbongo. Mama Bijou alobi bo confier biso, grâce na bino, nde mosala ezokende bien. Nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso, tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune. Botala lelo ndenge ekomi. Grâce na bino mosala Mama Bijou do ezokende kitoko. Merci. Nazozela appel na yo, tala numéro na nga na suka, benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bomo bokomona siku cuisine nango, et puis bozomona chambre nango, soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino. Deux chambres nango ezali appartement numéro 2, nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozu appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozui appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 ou ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la ka 2 chambres salon cuisine. Wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko buka la te benga Mama Bijou sala réservation à place oyo o koza la journée de site tozana groupe na biso tozana citerne o to tiaka réservoir ya mai. Sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.